Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe bako respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Ola la rapa na bino. Ata fouché tozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. Au moins de au côté ma bena katanda pa malade kidi. Merci parce que sans y toza pamba. Sans zambé toza lokote, sans zambé toza na tinate, sans zambé toza mutute makolote. Yahweh merci pour na bolingo na yo. Yahweh merci pour na grâce, faveur, opportunité. Oh, salibiso ya kozala na bon moy. Ba o ba kufi to leki bango ne lokote. Ba o bazana na hôpital to leki bango ne lokote. So toza bonne santé pe toza na bon moy. Et ça juste grâce au to mériter en côté. En to lobi na merci. Nanga la famille nanga o balanda ngai. To lobi merci pour na oyo salibiso na kombo na Yesu Masia. Amen. En tout cas nzambe asela ngo bolang bande ko ngai kaka makambo nazala ngo bokolo bango mwana mwasi avandi kaka bisika ezo sepela nango ezo kamusa ngai nazo linga na faire comprendre biso pe na fungola biso misu to ebake ezaka pour rien te le baka Jésus Christ revient bientôt. Ma soeur, mon frère, mikoleza susuti o to bande ko banga kala to bande ko lenga kala lelo eza sur banga te nazaka kana mutakalisation. Lelo inidité à Batou et comme une chose moro le la succès d'internet. Mutu soki mutakala na emona na miso Batou comme le kola azu trophée. Bazo sa susu na ko banga te bazo sa susu na somote bandeko. Jésus Christ revient bientôt. Tango to sala ngona kuku wana. To eba na rabilongi mais to eba na mitema te. Diable alingara toujours à bébisa mutu. Diable alingara toujours à salir vie à mutu. Tant aux amours na nzambe ozotanga kombo nzambe na munoko na yo esengeli pe ta vie et refléter que tu es l'enfant de Dieu. Mais comment nzambe na munoko na yo, mais regarde ta vie. Ozo sala makambo yo ozo correspondre te na mwana na nzambe. Mais zala na yo oyo zali. Est-ce que moi na nzambe penda ko sa makambo yo sala wana? Kombo nzambe na munoko. Mais bêtise ozo tikate. Yaya, lelo tolobaka l'amour est âge ezaka chiffre, oui. Âge ezaka chiffre équipera na bolingo te. Tolobaka ngo malamu équipera na bolingo te. Allez-y comprendre. Yom to ngo yo kanga ngo bando finga comme c'est misoti na suka o comprendre na za wapi ce qui yom to za raison gloire à Dieu finga na yo ato finga to critique o zo lokote o fingi ngai e o yo finga ngai tika la ka pa na ngai komba pa na ote donc so finga mabe na ngai ya pa no te non ça na mabe na ngai longi na ngai so finga eloko no so finga ngai e longo la ngai lokote pe baksange lokote na o sala o eza volonté nzambe pe na o sala part pour na pesa ba obayo kaka conseil bande kolanga to mi kosana te to ba keloko moko na bolingo etala age zaka chiffre bona kei jeune fille ya mukolo jeune fille ya mwana mukie alingi papa ya mukolo ana mbongo te bona ebite papa n'a le côté, papa ça me colonné à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais papa on a foutu la studio, ou soit papa on a dans la chambre salon. Pe animi bolingo wana azawapi. Internet. Ba obo landanga, famille nanga partout dans le monde, Paris, États-Unis, Kikwiti, Lubumbashi, Kolwezi, Brazzaville. Ceux qui oyebi couple wana. En tout cas, komelangai. Parce que la Bible nous dit oh to kanisa ce qui au kanisa li mutu likambo asali angote au péché au sel sou couple ni to mona mwana mukie babala lina papa mukolo papa ko o ako ozala
oh koza mukolo ya papa na ye. Tout papa na koza la même âge na papa na ye. Mais papa na za na mbongo te. L'amour équipara âge te. Papa n'a pas le côté, papa n'a pas le bon ta foutu la studio, ou soit ta foutu la 2 chambres, ou soit à salaire il y a $50. Azawapi. Azate. Au moins la jeune fille à Moukié, bah la beaucoup comprendre moi la likara ya oyebelo na osala. Ne viens pas ici. Ne viens pas hein. Ne viens pas. Jeune fille alingi tata mobimba. Mais tata wana za na mbongo te ba ozala te pe ba ozala te azolo ba ke amour bolingo ez age ya ka chiffre ce que papa wana za ne lorote yo jeune fille oza très jolie oza très belle o lingo ko sabiso ke bolingo solo non la Bible nous dit nilité ya moboti na yo ya moboti na yo tu peux jamais voir ça okomona ngote balobi te ke moboto azaka o aboti yo mais tango zo linga papa aza mukolo ya papa na yo olandi po na mbongo bolingo nyoso zaka na intérêt moko boya ya makasi ya mabe intérêt wana lelo papa na za na mbongo te mbongo esilié papa mbongo esilié papa kotinda kuyozaka ndozo ngala wana est-ce que boza ensemble est-ce que boza ensemble près des points d'interrogation. Tout ce qu'on sabatu. Tout ce qu'on sabatu. Tout est siko. Ba yaya o bazana ba 50 mata. O tika la mona a vivre na tata mo bimbate. Bota la bisika diable sa siéger. Pe bisika diable il va là-bas. Bota la bisika diable sa siéger. Pe eloko dia bazo luka la ba vie ya batu. Au moment n'a jamais y a l'équipe âge makasi akelinga mobala mukolo na ye. Oh lukangote ba okitana se. Pourquoi? Ba yaya ona ba timbeli ba comprendre. Tango ya za âge likolo azo recevoir super mais oza fraîche. Et ça ni ils ont régénérer. Parce que déjà y a colis. Azo recevoir super mais oza fraîche. Ozaka yo comme aza na 50 ans mais azo bebate azo recevoir super mais oza fraîche yango zo régénérer. Au moins la jeune fille aza na âge à 18 ans 19 à 20 ans. Azo refléter longimo ko boye et longimo ko boye le rôle mo mukolo moko boye pourquoi azo recevoir super mais o comme chocolat ezo correspondre tena âge na ye bandeko nanga tumi kosa na te mokilo tozo mona sozo zelaka mokile betelo maboko ka mokilo lozo zele betelo maboko le même mokili wana lobe ko chola yo soki yo kondi batbolo basili abeteli azui maladi asali boy omoni mokine ezalaka yaka siko munene ateta foin ameli ba vitamine donc mokili ba eloko ba lukaka te alors yo solandi mouvement mokili osuka na kunda zala oyo zali ma sœur mon frère Jésus-Christ revient bientôt komi kosa na te mutu nyonso eloko abuka kalona rango obuki nguba olona nguba plutôt oloni nguba obuka nguba oloni masangu obuka masangu jamais mutalona masangu akenda obuka nguba zalate. Donc tout ce que tu fais là lelo o ezo sepelisa yo lobby yango ne koti sonda makelele oh les enfants il faut pas parler je fais le travail que Dieu m'a donné hein arrête de parler là-bas restez calme. Donc lelo nilité à mutu et comme une facilité mutu na sa monango ezo circuler na ba téléphone ya batu azani à l'aise azotala na yepe yango azotala na ye et vous les jeunes filles oh bo salara ngo wana yaya lobby vous allez payer
Oh, bon, ça, là, lelo. Et na ba jeune garçon. Et comme ils sont qui moutou, azapena courage, ya koya ko se défendre, et ça l'a ni chaud, et ça l'a ni froid, atabo lakisi, atabo saliboy. Parce que, n'est la zaboy. Le monde est méchant, hein. Le monde est méchant. Le là, comme il koya ko tite ba invitation dans les réseaux sociaux, ko benga ba appel vidéo, ayibi match na yo. Et ça, sa réputation à Batu. Tala, Batu Misuba Simbarate. Il y a les enfants de Dieu préférés au toucher, aux yeux problèmes. Si vous, et ça, la rabino nini, au yibi image à Moutou, alors aux yeux Moutakala Moroboé, au collé en go. Pour ça, au bébé sa réputation Moutou. Mais bon, on a évité ce qui a wana pe existe à Kaye. Parce que ne peut pas na zape na boé mal olone na zape boé na fandi boé. Allez, et là on va circuler les longinanga. Donc na ebi keza na ngate. Même si ndenge nini na koya jamais ko ça la droit de réponse. Wane zangate botala bien. Mais tant que tu m'auras sali ba sali je wana baby sa réputation nga, tu vas payer. Ozala muta suka. Oh, Kota Kunda. Ozalamuta Souka. Toute l'année, au bandolé, la carte va être chère. Au bébé, si répétition nanga. Au bébé, si répétition nanga. Tu vas passer à l'internet. Tu vas passer. Parce que na ko lukazambe na façon moko ozaidete. Moi là. Na lukae. Na kolukae penza na façon nyonso limonisa. Parce que la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je vais chercher la face de l'Éternel. Mais tant que vous avez la salle jewana, osala likola mbongo, bat bakomi capable de osala nyonso. Aibi ke loko yo, so na bete loko yo et matise la nga loko moko boye et pesa nga succès. Ya vina yo. Mbongo et là on nyonso ba somba rango mutu no so pas capable ba somba mais ça les loko et sengaka critère lokola lo les actes yaya poto ata mutu azana liboma famille eko osangsa eko lo ba teto obengisa ye mutu nyonso za capable okende poto mutu nyonso. Et mutu nyonso za capable de vivre la vie à malam. Mutu nyonso za capable de la bien. Mais mutu nyonso za capable de kota bokonza likolo. Wane senga critère. Mais pourquoi ozo lingo bebi sa vie na yo likole loko mutu za capable de sala ngo. Mutu za capable de somba ngo. Bande kolanga. Nilité à mutu lelo komi na facilité à mutu na sa mona ngo pe boza à l'aise. Na loba ki ne mission za siko na internet même quand on que ngana bala même ba femme mariée on mi même bazana poto bozo lataka ba mari de nuit on sala ka rapport c'est ça na par téléphone lobi so ki boboyani pétant bo sala mo même si nazala pour sala mona oni muto sala bolingo na solo mo balo alingo na bolingo solo azala tenté au film les ni tikala sexy pour l'intérêt ni et que ça c'est ma femme un jour aux années sikamoko un jour to kobala na ye téléphone eza mutunda sala eza na ba capacité ko bombelo ko na kati à cause de la paix même si à cause trahir yo tété moi je confesse à mon mari neto za na mo ko sala nga mabeta eza na posa mona amona nga sexy eza téléphone ba ko iba et ko bunga et bungi. Ce que bungi muto azu ya ngwa yibi yango azu ba vidéo wana peut-être mutu muso akoza na innocent sali yango te mais mutu moko boya linga bebi sa vie na yo akoza ni apanzi yango na réseaux sociaux. Faire attention ata boza bolingo bokabwana te boza inséparable boza lokola musulina linzaka boza lokola suki na mutu mais téléphone ko bunga téléphone ba ko yiba nilité na yo lelo komi eloko pamba. Baboti na biso baso mona babolumbu bana na otango baroya amoni ndilité mama na ye est-ce que ça li pamboli pona mwana yo est-ce que ça li pamboli pona mwana na yo to mwana moni bolumbu mama na ye
maman n'a pas vendu, maman leki na réseaux sociaux, maman a bêtise dans le téléphone. Est-ce que ça qu'on aurait moi là? Ozo bossa que moi là ça ba camarade, moi là so fréquenter batu, mais maman ça capable de coller par réseaux sociaux, il y a au fin à bêtise. Ozo bossa que na sima na bana bazali. Yo kata bana na pas ato banga no mutute. Oza na qui connaît tout. Aussi yo oza leta te moza nzambe. Oza muta rotika la rosale loko na mokilo azate. Mais ata pona bolinga bana na yo. Ata pona respect ya bana na yo. Ata pona respect. Ya 9 mois mema ki na libumu na oya ya. Oboya ki kolongola zemi. O memi yango na libumu. Parce que la Bible nous dit bana basali pamboli ko ute pa nzambe. Seigneur a bénir yo na bana. Mais bana ono ngo bebisela bango carrière. Ono bebisela bango génération. Lobby. Moi na yo en luka ke ko sala na entreprise songolo pakala siko ba bêtise ozo finga na réseaux sociaux ozo finga mutu intel ba bêtise peut-être ye lobby aza canal ya lipamboli ya mwana na yo osuka wapi omoni bisiko kangeli mwana na porte à bénédiction omoni bisiko kangeli mwana na porte à lipamboli ya est-ce que moi na osepela ba ebisi ke maman na yo azaka très impoli ba la kise ba image ya maman na ye. Est-ce que moi na opambola yo to loba na mama na ye soko za na mabele na kundio lisusu osokisi moi na motema opesi passe na motema moi na yo. La Bible nous dit honorer ton père et ta mère pour que umela na mokili mais ceux qui bongote elobete bo pesa bana na bino pasité o sala na réseaux sociaux wana tala bana na yo ko tala no mututé parce que yo banga no batuté. Oza capable de finir même président de la République parce que ça bisika otaoté mais pour na bolingwa bana na yo lobby ceux qui peuvent lingara bana na motema tika makambo sala ta posa bana na yo. En tout cas to s'abonner to aimer to partager na za makambo bela oloba mengunga biso na Congo ba baloba méga mais l'internet va déclarer que ma mission de la pousser faut n'angate Congo te déclare ka méga. En tout cas soko c'est une émission oyo au partager ceux qui non s'abonner te au s'abonner au aimer au partager na lingara batu nyonso na lingara mutu nyonso na lingara mutu nyonso parce que mutu ngana sala mutu te nzambe muta sala mutu nazana tante ya ko ina mutu pe nazana tante ya ko finga mutu. Parce que naebi valeur ya mutu. Naebi valeur ya mutu na mokili na kokyo finga mutu te po naza incapable de créer mutu. Naza incapable de créer mutu, mundela créer mutu moi la popi. Mais azangi c'est l'euro encore très important. Tikala moi na popi, tikala poupée parce que azanga pema. Pema, mutu azo vivre jamais. Na rosaka la mutu azo vivre te. Na ninga bino mingi je vous love. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Bako respecter moi sindenge, bako respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande comment peut respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choqué basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Ola la rapa na bino ata fouché tozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme yete. O mone te okota mabena kata ndako malade kidi